Lelo bandeko nanga ba congolais bosala eza vraiment kitoko te. Lelo bo comparer Fally na Kofi boka musanga. Après concert à Kofi bokoti na TikTok bato babandi ba live ya ko comparer Fally na Kofi. Il faut boza amite mama be po bosala ngo. Concert au Kofi a Betty, dans 70 ans, il faut te féliciter. Kofi a 40 ans. Kofi a 20 ans. Kofi a déjà 70 ans. Alors, na 70 ans, Kofi a Betty concert na ye. Concert na ye, ça quitté pour na batubaya et belé, tout le monde a sougi ndengi no. Et ça qui anniversaire na ye. Toko félicité yete na 70 ans o azo nango abeti autotune te azo yemba na micro Kofi a yembi na voix na ye moko. À un moment donné tout tika ka trouble na monde ba musicien, s'il vous plaît bandeko na biso na otiki la bino live yo bolanda boyoka débat o eza na live yo bolanda boyoka bandeko na biso totala kateke ponga naza warrior ponga naza goloa ponga naza spiritas non totala rapebe fort abavie oyo Kofi a mukolo Kofi aza na 70 ans Kofi na 70 ans anango obeta concert te lokwa ba jeune garçon Kofi obeta concert te lokwa Fally Ipupa zana nu Kofi esi akoli. Mais Kofi a yembi, non, to félicité ye. To félicité ye. Ba papa 70 ans na Congo bande nini. Ba papa ba na ba 70 ans na Congo. Est-ce que ba yemba ndenge Kofi a yembi? Kofi a yembi na mungongo na ye moko. To longola nanu moko to longola na ba polémique moko ezanga tina. To félicité ye. Et ça nombre ya batuten des eaux comptés que il fallait kaka tondisa. Non, peut-être à l'époque Kofi azaki au tondisa. Mais à Jésus kende tempé disaki pe dimanche. Bata poto lundi bakendara misala. Vidéo obomona est-ce que Kofi azaki ka obligé batubaya batondisa ça les aki anniversaire na ye. O est important à beti concert ya souka ndeye moka lobaki. Kofi azana 70 ans te. Kofi azana 70 ans, atakutu motema mabe yango. To félicité pour moi, concert eleka qui très bien, concert eleki bien, batu bazaki ebele, pour moi na monaki que oui, félicitations eleka qui bien. Concert ezaka kate attendez c'est la stade. Alors la famille, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'ère à laquelle vous nous suivez. Noti que la bino tolandana nou naboke binyoso. Abonnez-vous, commentez, likez, partagez na Facebook, partagez na WhatsApp, partagez na Messenger Tolanda. D'Afrique. Et comparaison tes maman. Même si on a pas comparaison tes deux à la carte positif. Tout vraiment on va confisquer tout. Et tu le bica dans le bica dans ma bête. Non qu'on a azana 60. Ngas que maman va comparaison nani alekina ni nani wa sa na linga na maman bwana te. Na linga ngo. Limbisa natangi kombote. Na bibo. Na makambo pena ko fulu na 70 ans. Eza makambo photo bois kele ba fleur. Yekuta na droit ya critique. Au moins ninga beta ki bon. Atato ya 10 personnes. Atato ya 10 personnes nga beta kaka. Atato ya 5 personnes nga beta kaka po eza anniversaire. Eza ici que 5. Donc en tout cas lobby et joyeux anniversaire na kofolo mide. Lobby pe to sina moni plaki mobile so kanga mwasi na yiba do bazo kanisa makambo bele do makambo to obina na sentiment. Le c'est que kota ki bato. Nazo ebiso. Na ebiso baba rumba mo beta mi kuna des fois. En plus, il y a des musanga. N'est-ce pas que vous avez musique? Abeti musique, gaffe, ça te le côté. Kaka n'enga yema na disque calendrier avec musique. En tout cas, bravo. Merci de votre merci de votre union sur le bokendaki parce que daki pe dimanche le misala. Mingi de baké misala te. Comme ba longo ba misala. Mingi de baké misala te. En tout cas, ceux qui vont se sacrifier ke misala te. Yeti biso to yeti la vanda na Lyon. Na uti Lyon. Ngala uti Lyon. Et ça musika après c'est un bon bébé mais na lobité na yana mon événement pour nanga batu boya kiti borata ki mbala sima bo soutenir batu lo ba kofolo no parce que les gens dans boka na biso pe na CP makasi merci noko nzamba pambola lobi pena na yo ki ba futa drum ba en tout cas na yebiso pe ngana zalaki
na regretaki po wana azali na papa te parce que bato ebele namelaki soi kuna makasi mais cho ezalaki te. Merci nzambe apambola bino, merci. Nasuki na nga wana. Merci maman, merci bon. Ndeko mama ni mama. Bonjour papa Z. Bonjour. Merci maman, toi na mama mukuse ponga fina kata na bima na hôtel maman. D'accord, ouais, biso benga pe na obima. Biso fete on doit libérer à 11h. Bref, na sepelaka non parce que yo za no muta mukute, yo peno za na meloma na la bonne musique pour au bien tasaka, au somba ba bien na aux yeux rosta parce que c'est de l'argent. Alors, faut ba banga yo ouais. Bref, mais na bandika wana bien ofele na somme bien na lobby pas etiki ngukusu. Oui. Na ina balinga to na bango bana ba bio ofele na boy na na loba pia nga billet. Je me suis loba oh ngam na pesa ki tike ofele akindeki na boy ka chantage. Ah d'accord. Na kina na kina ma to pas na somme tike na ngamu. Bien yo se retrouver na nzembo ni lobby. Nyoso. Ah bon? Nyoso. Ah, viens follow ba. Mama ngalinga muziki na lala na muziki na lamkana muziki na tambola na muziki na viva kana muziki. Ah, d'accord. Franchement, moi je vais dire seulement des côtés, côté positif, hein. Bande Kolabiso, la musique c'est pas ce qui est la biso lelo na mutu. Parce que les gens sont critiquer mon pas au bolo bakeno à Salim Pierre. Parce que toi dans le biso surtout. Toi moi tu peux mutu à batu toi ba beti pe ba stade on va saper ka ba mpiaka. Parce que c'était pas au beta qui na configuration. Mettre la configuration complète. Donc, maman, ngai totika na biso kana kofi ka. Il y a pas si na on lobana na kata na ngai na na kofi ba polémique pamba ntona ba kanga na tana ngoti. Na tana ngoti donc maman, il faut botam maman nga. O mona tibino botambulaka. Tango zo mona bato ba finga na ba TikTok. O mona ba mondeni, excusez nga. Azu appel. Na retourne question pour ya zaki na cancer. Batu msoko kima bango yoka na voix. Soko moni ebo fara. O comprendre ayebe na fala finga ka batu. Ponga bato finga batu. Na mona mamba kokana. Maman la joie. Bonjour. Bonjour papa, bonjour papa nanga. Malamu mama. Na sepe ko yoka na tongo lelo. Biso to eka na fête ya mopa oti siko tozo fête ya mona. Na sepe nanga côté na kipatriotisme wana na sepe nango makasi. Ouais, vraiment patriote, nous, aux Akaïsika, nous, sommes les Congolais, alliés, au CPN, nous, nous, surtout, il y a Madame Otiaka, Maboko, Otiaka, on continue à Makaïsika, nous, aux Congolais, alliés, c'est bien. Ceux qui etika lika ndé ba koma na mentalité ko détruire baninga vraiment tika la osala ngana ozana katiti na kotika la ko détruire mutu moko te na vinanga. Vous savez maman la joie limbisanga oyaka toujours na ba parole moko ya sagesse autant sous baxelange lokomo. Vous savez moi j'ai commencé à voyager j'étais très jeune. Ah oui. Hein na bani ko tambola na tiki maman na papa na zoke ko tambola. Na kati ya Congo. Vous savez ma mère m'a dit un jour un truc. Maman na ngalo bani ni ngai na sala kabana bato mususu bolamu bano ya ngai pene bakenda na ba mutation à gauche à droite bazala pe malamba na ande ba okina ba poto na ba koko nanga maman la joie. J'ai toujours dit que eloko wana na yekola ngo pa maman na ngai. Ah oui. Bisika tu na tambola na Congo na zo problème ti. Ma mère me disait toujours habita là salaka batu bolamu wana ozongela yo. Nabanga bolamu pona batu. Ya mona nazaka na difficulté ya kosala ya koloba mabe na banzoto ya batu. Naka toujours na patisaka. Maman la joie. Je vous dis même ngaye naza parmi batu na linga poto te. Mais je n'ai pas poto maman la joie. Je suis venu en Europe avec la plus grande facilité. Naza baninga mso balongwa avanga na poto balongwa kisasa bavanga ti lelo bakomana na poto te. Bazana na nzela. Bazana na nzela na bakomate. Misu bakomate bakufa na banzela. Omoni. Dans ce jour, on a comme une poto, c'était un choc. Parce que nous qui parlons de jeunes, na milukela na Kishasa, na vivre nanga. Poto na okende, il y a voyage, congé, na yeko zonga. Je peux aller en famille. Mais ma calcul a été changé. Biso stotoya, toki manzala na passe à Congo, makambo changer, ate amboko ezo, makambo na sala ezo simba sumingite, tika na kinde. Et on biso tous se retrouver awa. Mais maman nanga, na ya poto jour moko. Dans un avion Angile na kita awa fini terminé mundele na loba maman na live pour expliquer ba loi ya nature maman la joie mundele pesa nga mukanda na 1 mois on m'a compté 1 2 3 1 mois 30 jours na zo mukanda na poto awa ya ngunda mbana moko non sur la facilité ouais
Mbala mona comme libre na montambola monde entier. Voilà pourquoi na pesa même bana na même mes amis. Maman la joie ngai même surtout vano des années. Aucune fois on benga na téléphone pour tout ton décorer na Gims. Je n'aime pas ça. Amen. Parce que c'est une loi de la nature. Maman koli sanga bongo. Maman la joie. Magam nga sona na sala likam. Na sona fandi kabu. Na tena likam na sala ngo. Na bonga meli yango mama. Sona chema kanisi nga ne sika wana na ratake le côté. Tout à fait. Même musala nga na sala kiboyi na sala na poto mama nga. Na mitka nga fo musala na moi domaine moko boy na bonga meli na sala ba formation sili. Mama jour nazo musala na bande comme soude nanga mo na comprenate. Tozo tambola baloyi na yaka peka à Bruxelles awa. Na raté première interview. Ba benga nga na. Amelio monalité nazo nga lisusu. Wow. Na yaka à Bruxelles a masa na mo kwazali ayebito yaka na solo yenge. Zone na ngina rendez-vous ya musala. Bona kin interview. Nazongi bato ba regretter bato monaki yo. Voilà. Pourquoi ya quitté? Ozana bana na musala te. Nous nga fanda chemin ngabite na luka musaba bi deuxième interview zali. Maman, ba comment obenga nga pa bato wana benga nga chaque jour. C'est demain, c'est dans 2 jours. Na kinda kuna mbala moko na sala interview, na sala ba test na mama, na sala ba formation, na zo musa na vanda. Ngande kono to mona na koza na modi makuta na otala ta kofi, na zula na pété. Ba Congolais be aso akutinga place nga sala place sa kiboyi na nga so akutinga na boîte yo kota ane. Voilà. Na pesa bande ko ebele loi wana ya nature. Vous cherchez Dieu, vous cherchez ceci, vous cherchez des esprits. Mais maman, la vie elle est simple, c'est comme une formule. Tambola kamalamu, elle est simple. Tambola bien, ko sala ka batu mabete. Voilà. Ko kalonia ka pe batuté. Tout à fait. Omoni ya yo peso ko sali ekosimba. Ekosimba bato ba kondi mayo na ba pete nyoso. Voilà. Merci maman la journée c'est là. Merci beaucoup papa. Inspirant. Nango le beloko moko omoni eloko ocho lo balateur na tongo leza sudité ya mso bakisa ona landa ko mingi. Parce que na ngaso epa na sudité mo na moto na monke na ko zo pa un plus na kati. Ko mo ko kaza te. On sepela kano makasi. C'est domoni papa o azitelemi a osala a oyemba oyo. Ah papa pour ba bébé apé mo koko pour ba bébé. Alors eloko yo asali na mbula oyo akomi nango 70 ans. Et que eloko mo fa te betela ma beaucoup. Papa, il n'a plus rien à prouver. Il a betele ma beaucoup. Maman, la jolie misa. Nangana to ebso to koma na mbula na. Papa. Il est ma casse na zanango. Merci hein. Est-ce que to koma na mbula na est-ce que biso to koma na mbula to lisu ndenge ya za. Papa boni aide basi ba kotinda ko. Papa 70 ans boni to sana bangwa. Mais papa, où tu peux se nano? Tu tiques les sikanano. Ah, donne la ticana, me connaît ticana, senamo, tu tiques les sikanano, ah, donne la nano. Azana ma casse, atel sa granzanano. Tu tiques les nano, t'es en a secreta. Tu compares à Kayete, tu ticaillé. Eh, maman, papa, boticaillé. Et le quoi, ça là qui lobby, en tout cas, il y a un surtout, que même tu bazole la coupe, tu bazole la. Allez, laissez battre quoi, il y a tant wakala. Donc ça veut dire que Azana. Tu peux les tu ticaillé. Azana o ko pesa na nubiso to se la kati so motala ni mto ni ne pe loko te ba to wela ne loko te be loko ba wela te poko bondile ni to ina gato ko ina na likamuni makamu na bango to yebi na biso te makamu na bango to mo banga ba papa ya batu atiri mona se pesa no batu ba seki ba sebi ba kena kuna kapo ba se prena ye longo et puis kani moko anniversaire na ye ko tika ye to betele maboko to boa kela ye ba fleur c'est tout ce qu'on peut faire pour lui. Il est encore papa c'est dans le bac comme les bandes c'est pas pour ma carte le bac est-ce que n'était sûr que tu le bac yango n'était mon bâtisse un peu comme juste les valoriser battre bango tu valoriser papa ou tu valoriser tu bête comme boko papa c'est n'aka au basaka wana tu bête les maboko na 70 ans côté madame so battu ko prester n'anga sala ki lobi ko yemba pe na micro asimi boti asili tu peux ça aimer tu tika ça makamna ye nzamba tango de mikono akena kimia tu tika merci beaucoup sagesse na yo wana mama nzamba continuer ko inspirer. Merci papa. Osaka source bénédiction ya batebele ngana lingaso de komo matina live azana likapu moko songolo pakala na lingana rappeler yango. Nous avons aussi une mission na kata TikTok. Ba tumso na esprit ko détruire bisoto ya kana tongana singa. Mama la josa papi ba mama oyo. Ce n'a que si tout est na tongo journée na réseau banda. Na zo bisa ngo mama lelo. Ko inspirer nga mingi. Merci, il m'est arrivé Yozolo, maman la joie, m'a mis ce Kitinga. Ah, papa, merci. Maman, je suis quelqu'un de très émotif. Dans un salon, il y a eu une fois, au moment où on m'a live à Tchura Moma,
ozolo baba première fois na mono na okene musala ntongo ya ba 5 heures du matin na malili en plein hiver. Na yoka yo lobo je me suis posé des questions abi est-ce que na ba poto o ba femme sage lokola ba maman o bazali na. Merci papa. Maman na zo révéler ngo lelo maman permettre na tutoyer tu m'as fait plaisir. Merci papa. Olelisa nga na vola na oke musala ka ba sije ka ne chura mo mabeta na tongo to se motivaka na tongo wana. Ok, musana poto ali sekite. Ya ali sekite. Mais na yoka yo na live achura mboma. Mama okitsanga ma ya miso. Wa encourageanga. Merci papa. Continue na nzela wana mama na ngai. Merci papa danga. Na si motema merci papa. Ndeko René Gims. Zano maloba yo zano kolonda. Nga zo welisa male na libérer Sikabat. Ok, merci beaucoup. Bonjour Nayo, bonjour. Omonani ata okimi biso kozala ne ozotela makelele na zeli coup de fil rien. Ah papa amakambo ndeko c'est plus nakoloba boye d'abord nabandi au fur et à mesure tozobo évolue au Congo nazomona kindoki ya Congo ya ba Congolais et je continue à comprendre un peu à Moko. Je pense que nous devons maintenant trouver une solution et proposer des solutions de façon que comprendre ce dans la carte communauté pas congolais et bah deux banako besito wana qui me va bien qui comparaison bah analyse mon sous ils ont son ambition soutien la communauté nationale Congo. Je pense que l'État congolais au bazar vraiment la besoin va aider un peu congolais dans la mentalité. Il faut mettre la loi sur la prison suite à ma comportement congolais congolais ne pas poursuivre je pense au Yébi Kofi Olomide qui est un grand artiste du Congo, grand artiste de renommée internationale. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup sa musique. Ça nous a bercé depuis au moins un abisso et ça continue à nous bercer jusqu'à aujourd'hui. Malgré que je peux avoir des problèmes humains Kofi Olomide, mais sans rentrer dans des détails, parce que voilà, je n'ai pas besoin pour battre Papa René, souci à connexion, et c'est pas nanga, toi et pas maman 100% zokanga, s'il vous plaît, maman 100%. Papa de Mbanza, bonjour, kanga, c'est Zalinga, il te très bien. Bonjour. Papa René, on a souci à connexion. Souci à connexion. En tout cas, on a mon lobby. Na continué à confirmer que Monsieur Kofi Olomide, c'est un artiste Oyo. Moi, j'ai toujours dit, clip n'y surtout, il y a clip n'y surtout. Il y a artiste congolais. Je n'ai jamais vu un artiste congolais où ça la clip qui tombe Kofi Olomide. Na yebite ba mayele wana azulango wapi ba stratégie wana. Et na lolenge ya ba conseil na yeko mona isusu eloko moko lobby en termes ya concert pour oyeba concert za malamu a développer le moko na yebite sili muso si ba mona yango déjà ba kese mususu dem songa na za rita mais nga onga na moni et pas naye. Je pense que l'Europe, c'est un peu mécanisme sur ces choses. Introduction, il y a aucun c'est quartier là-dedans. Enchaînement, il y a Banzembo. Enchaînement, il y a Bentro. Plutôt, il y a Bentro, il y a Banzembo. En tout cas, l'air est bandaki. Je me suis dit, waouh, concert.
nazotala kutu te au stade etondai bato bakote belé natali yango kutu te mais introduction nga azaki na mosala nazolanda kaka mibandeli wana j'ai dit ce vieux c'est un monstre et ben orchestre belé je pense pas qu'on emboîtait pas il y a 23 ans en tout cas toti kaka kotalaka un moko asapiaka asali parce que lelo so babiba yambaye chaîne moko pas pour faire concert. Comment ça se fait comment ça se fait et si est-ce qu'on a mon équipe qui va congolais au côté que des gaga asala kimpaka asala mpiaka asala mais il y a petit concert et si ba débat mosusu tozwa totika yango na communauté soki comme même ata et comme même pas quand on a loi ba critique mosusu le roi lulinga ndenge na baza ba kangela ba congolais je pense qu'il faut aider biso ya moko to comme matana ba panel ou bien en dehors ya dans les réseaux sociaux tout ça ba débat moko ezali inutile concernant ba plein ba non plein total la musique ezaki anniversaire naï et là où je vais terminer ezaki par rapport à âge total Kofi par rapport à âge il y a des musiciens qui ont performé au-delà de 70 ans, voire même à 70 ans, que les artistes congolais ou voire même internationaux. Pour donner un exemple, Wendo, Abeti Miziki, au-delà de 80, il y a 70 ans. Taboulé, Abeti Miziki, au-delà de 70 ans. Johnny Hallyday, a Koufi à 74 ans, Abeti Miziki, au-delà de 70 ans. Donc, tout ce qui débat, Moussousou, Wana, mais tout à l'heure, rendement, il y a concert, Nengi Lekelaki. Et voilà, on dit bravo à l'artiste, merci. On lui souhaite encore beaucoup plus de performances par rapport à Ebi Kosala, na carrière de Bengi Miziki. Voilà un peu, madame Nazaki Nango, Yakoloba. Merci, papa. Ben, biso que l'autre appelle mon colo de côté à 70 ans parce que Coco les a dit grâce, Coco les a dit bénédiction, et puis, tu y es surtout dans l'espérance de vie na biso ya africain, que ce que bani Coco là, bah, capacité sur le plan physique et qui t'a quand même sur le plan intellectuel. Ça, c'est un fait, bah, toi, nous avons rendé mon côté. Donc, côté Waneza les Cabo, photo le bapel, bateau belé, majorité à bateau. Soit comme dans l'âge à n'engue, on a ba performance et diminuaka. Donc, ceux qui y a zana moi les Cabo, on a peut-être coupé au tchama mon corote. Mais on a raison, que musique et bêta makara, tu bateau quoi, César et Vora, bêta de la musique, ti bakola. Donc, on a raison. On a vraiment raison. Papa les mans à London, on a invité au matin. Moi, contribution, ça, la biso peut moi bien pour. Puisque nous allons appeler là, tout fêter l'anniversaire à mon pao. Nous, c'est là, na biso. Yo, lui, car moi, idéologie, c'est là, non, mon tunyoso. Attends, les mans, à ceux qui ont fait, il y a d'autres, c'est là, mon koloana, na koya, na c'est là, les mans. Congolais, au pas, na pas, ça, on est là. Maintenant, attends, na principe, mon, na kolé, ça, Congolais, mon côté. Na kobomate musala ya libanza na koboma musala ya mama 100% soki neti libanza sali ka moko eta mususu la sali ya mobiete pe na concession ngape na yebi conseil na kopesa nina yana se mopi na yete ngai na kundaka mingi na nga moko na mituna ka qu'est-ce que j'ai pas fait ya malamu lobi na bosala ya malamu lelo comment na ko faire progresser binanga oleke na ngino kipe via ndeko na libanza mbote parce que mbote na bino to na okena na boulot na bango ta côté na se wana zo sa tapotage okalekela ko ta boulot ya mamoko matima si yo yebi souci na bisala merci na tapotage ba de ko préférer ka vandi kaka na ko na nga to za jidu so live ko ya ki d'abord to ko ya ka ndenge mwana c'est pas toute cette connexion ce qui ni ya tapotage oui c'est to live yo biso to sala to souffra parce que biso ba to boya okende ko finga banzoto ba to ko pota na ba polémique. Là, ça a signalé, consort, on va combat moins bien, donc voilà quoi. Parce que tu as bien avisé comment tu peux manipuler Bango. Mais tout ça, la combat, c'est toi, batami tout, tout ça, batami tes mamalam. Parce que si tu as compte dans la bêtise, non, mais tu n'as pas salaire ni, à mon amour petit. Il faut que tu parce que le Congolais ne voit pas les bêtises. Mais les autres Congolais, c'est un poison, on appelle la poison. Le Congolais, c'est une bêtise. Puis ça, c'est pour Poutine à Gévana. Donc ça, pas 2000, 3000 personnes. Mais on a l'Itombani. Namona ilo na mote. Ya mo mwende ko tabaje wana zate. Nga pese ka bien parce que conseil wana otala ngo. Bonoma na yakite. Na la batu bazaki wana batinga ba image. Bon ndenge via beti concert na yemo po ba lelo ba koma po concert beta fu muta sala plein. Mais non biso na kala po biso to ba ta kala. Quand biso to ko ta concert to za ba ko to concert
eza na place à plainte Misaka bino boyaka na makambo etumisaka ngai etumisaka bongo na okatika na lobana na okota boulot na Yesu na otika ote place pardon aïe c'est okenga na yo na concert ozebeli surtout oka sentiment nana sisi idée na ngate mo okota musala musique to poto ozebeli yoka ta na sisa idée na ngate pardon c'est mal bas sisa idée na ngate sisa idée na ngate bakasa musique eza plein musique eza plein komona musique eza longo plein parce que biso tant okuta ba concert na kala so koti concert okendaka otali obeti ndo otali ndule ndule ngo beti bien osepeli obini mais lelo siko je sais lelo bakomi pour ça makambo vraiment la musique eza plein donc la musique eza plein pour na ninga âge via za nango ndule beti na âge 70 ans eza facilité il y a facilité pour na tala ki on a continué un peu la chaîne eza na YouTube nanga donc no stop na âge za nango eza facilité donc eza fit alors la fit ozomona bon na ba jeune bazobeta musique mais so tali ba tamo les autres allez na concert na âge vie ninga za nango boye ndule beti pour nanga on a nazu pena concert mbate mais na utala kala on na uta boulot mais na ndambo na zoaki na procès la moi ça va bien beti ndule na bien il faut bettre ba beaucoup parce que ma âge boye ya ba âge moko ba tupena mka na tiki nanga mais toujours azobeta en tout cas nous avons protégé toujours ozomona et là lobby na ebani na loi qui biso mutu so azokola mentalité pe kolaka ozomona to changer même so mona ba ko mutu so azokola mentalité ko malokola eza lokola ne to za yangi te ozomona place wana là c'est normal mais pour na bien donc pour toi na tebete mabo pour na kota boulot on a pas porter na ngai pe pour na likolo tala kala bisala mindele so benga bianga ya mais na soki o continue life na kota sur la fête sur na si boulot pas ça boulot ba 16h na biswa Allô appelle ba kota ngai ya na petit ba na lubiso yo kinga na kota musala sikoyo tu es papa de mando tu es marqué que ya mo bandengo kata quand tu vas appeler les autres début bateau aux armes donc kota musala soki a continuer la na pourquoi na kota soki a asala life musu na komata parce que na okene boulot ba uta porter na mais en matière erreur on a rien à choisir faut na mata merci maman merci pour la balance merci bye 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 Papa René, bonjour. Bonjour maman, bonjour comment? Naza bien. Na lembi on dirait nga pe nazaki na roi Bobin, pourtant na comment été. Mais na lembi on nazaki kuna. Vous êtes plus à Nyo Kolinga Lobby na réseau na ya mobulu. A Nyo Kolinga Lobby ya moko ezo bloqué na kumoke luka ba live musuna landa. Concert terminé avec lengi na les linga mo na chambre na bio, j'ai vraiment raté. Ah ouais. Naina ba arrêtez d'abord yo lo baka âge. Tant bolo ba âge bo bi c'est le quoi faiblesse. Ça âge na c'est normal. Na âge na il y en a qui ont aussi continué la musique na nyoka longo. Asa l'équipe 70 ans non. Azali azo beta ba concert na yawa. Na ki na beta ba concert presque chaque nuit ya beta ka. Il se plaint pas beta ka il danse et puis nyoka longo sera na concert ne bandi quel que soit l'heure et banda. Ce que ça jusqu'à l'aube. Il sera matin minuit 5h d'abimi. Donc abimi la rappel ka mbala mo on razo kita la piste abimi ba mo aki. Yépe Kofi a osala na temps na ye ensemble comme et puis hier qu'on se le dise c'était sa fête d'anniversaire. C'était sa fête d'anniversaire. So on t'a sali fête. Batunya so ba répondre à te na ba invitation. Toza abison so to ça ka ba fête au koku ko imprimer ko émettre 100 invitations. M sous 80 ba 20 ba été. Et cela ne veut pas dire que comme 20 ba été nde yo ça la fête te. Ou bien des fêtes nous à quito côté. Non. Congolais, arrêtons un peu cette mentalité-là. Tant que tu as musique, tu as plein, ok. Tu as musique, ok, tu as plein, ok. Plein en ça, on est. Ok, musique, pour la musicienne, on est à jouer. Et puis que tu te retrouves dans cette musique. Quand tu as plein, on a des beaux arabes, tout en a. Bon, peut-être, bateau, baka, ko yiba, ba concert, ba, mon avis, moi, yiba, zate, bateau, bazate, bateau, baka, on ma kamode, ba, mon avis, moi, ba, ça, les zate. Moi, j'ai aimé les concerts, j'ai même regretté. Nga, quelque part, sur la boîte, je m'étais dit, chaleur, so batu baze belé na opokate au sangue tout. Mané o regretter nga bi fena kenanga, c'était bien d'ailleurs. Hein? Muto bata sali fête na ya fête anniversaire na ye ki toko makasi.
et a fêté la bateau balingaki nde bango wana o bazalaki. Arrêtons de comparer les choses, arrêtons. Hein? Bino bosala ba fête d'anniversaire, bocha ngo payant. Ba fête d'anniversaire na bino, bo mekata mutu moko ba onyo so ba critiquer wana, ba mekaka ko c'est anniversaire a chango payant. Tota so bat ba oya. Hein? Tota so bat ba oya. Bat ba oya déjà vous êtes là à critiquer les choses. Pourquoi il y a ceci fête na bon pour biso to ya to futa so ba mbongo to ya te. Mais il y a ça l'anniversaire na futi bato ba futi mbongo ba sepela et le compte ayene pe na cadeau anniversaire te. Voilà. Voilà. Arrêtons, la des choses. Amélie à l'angle, mais il y a un homme qui de la fête. Voilà, azon, il y a un moment, on a autant fêté anniversaire. Z plus, on a autant fêté anniversaire, on a fêté en Onakin. On a vendu dans ma petite soeur, on a fait tout réfléchir. On fêtait à Watan, on a battu baye, balie, bameli, bamemi, pebiloko. Mais après, on va critiquer sous fête. Oh, d'ailleurs, tu fais ça. D'ailleurs, tu n'es pas bien. D'ailleurs, tu n'es pas dit. Laisse tomber, boire ça, bon, il y a du fêter. Non, t'es comme on voyage qui fêter. Non, je suis pas dans la bimi, et j'ai fêté avec mes enfants. J'ai fêté avec bateau. Et c'était très bien. Tout ça qui m'ont quitté, c'était très bien. Quand on regrettait ma fête, tout ça, quand on a bien battu belé. Ça sert à rien. Franchement. Ça sert à rien. J'ai eu le plus bel anniversaire. Après, bah, créer l'eau sous merde. Non. Arrêtez, le monsieur, il a fêté son anniversaire. À sali pour ça naïe nous on a un commentaire à battre bazo comment au conseil des qui to comme prochainement ça la mouki pour Annie lui il voulait jouer dans quoi Bodo et yo ozo lo babongo tu as perdu quoi au perdre ni ah bah dis ça qui combien et même piaka bo perdre ni bo tchaki combien au bozo perdre yo so ça la pleine na nini maman ça tout na hier ça la pleine na nini ah ça la pleine na nini oh obi ke na sepeli et loro sali tu as fait du sale à ces messieurs là il faut que ça la bango ndengwana mutam komi ba bêtise mati ça y est comme ça yo ozo koma yo pendant critiquer batou tu critiques c'est comme tu parles de toi au comme tu es virtuel si tu es virtuel tais-toi alors. Ne parle pas. Hein? Il y a des choses, qui ont. Oh, on raté. Encore un peu comme on a une polémique. Tu comment tu vas dessin quelqu'un. On raté. Ah bon? Oh. Oh, Z plus attiré mon bout portant. Ah, on aime ça, c'est bête à bien, on raté. Non. Apprenons à applaudir son mutassel et l'eau qu'on a hier, apprenons à net kofi le lobo sanga les sons ne se topé sa kofi le lobo sanga na tout la non la misu les sons ne se topé sa kofi le lobo na carrière na hier sali a combien il a déjà combien d'années na carrière na ba répéter 40 50 ans sur 50 ans de carrière biso to ke kopesa mutona leçon hein muto sali pendant 50 ans biso le loto ngito ke kopesa leçon. Papa, maman ça pour ça. Maman ça pour ça. Elle pose une question. On a toute la question pour hier. Au moins ils ont critiqué Kakao, René Gimson, critiqué René Gimson, papa René Gimson. Tu as l'hôtel mon qu'on a papa na yo, papa vieux Juna. Tu as hôtel mon quoi. OK. Analeli ma bé. Et puis là c'est pour l'année à encourager à battre dans concert mingi à dans le concert trop. Si. Na pour ça tu hôtel mon qu'on a vieux Juna. Vieux Juna à la 5e étage, na la 4e étage. Très sympa. À côté de la très sympa, ça va très sympa. Non, des papas exceptionnels. Sont là, les gars, batabongo. Ah, ça va très sympa. Ah, ça, il y a un site, Nabi, sur la moitié, donc, ah, ça va très sympa. Je viens de jouer pour la caille, on va péter dans ma bien, on va péter en direct. S'il te plaît, en fait, moi je sais pas pourquoi les gens sont en train de critiquer. Il faut qu'il y ait que non, les concerts c'était les dimanches. Le dimanche, ok non, lundi, ok musala. Et pour que tout le monde moko ba musicien biso amekana nous kosala eloko oyo kofi ya sali que le dimanche yo bengi batu et puis batu ba ye na ndenge wana. Donc voilà, on a ça pour ça où tu colobas. Qu'est-ce que Kofi a gagné ou a perdre? Et ça qui est anniversaire naie, il a fait ça le dimanche. Imaginez si vous avez ça la rango samedi et quoi que vous en
Alors que le dimanche, moi, que batou, bima musika, musika, ezate, pour son non, ceux qui aillent, à kozonga, nini, mais c'est quand même, le concert était bien. Batou bayaki, batondi, c'était la manière pour lui de fêter ses 70 ans. Batou bazo koufa, na ba âge mike, nana ro comme ça 70 ans, na ndenge wana. Au lieu que toi critiquer, il fallait quand même toi encourager, toi peut savoir félicitations et belé, parce qu'il a fait, oh, mon total, moi, on ça la côté. Je peux vous mettre à défi que nos batunions sont critiquer ma musicien, pas méga la concert à dimanche. Tout le monde a sauvé tout le monde va courir. Donc c'était tout ce que moi je voulais ajouter. Maman, ça là, maman plainte, maman, c'était pardon. Maman, ça là, maman plainte, pardon, maman. En tout cas, maman, c'est moi qui avais la parole. Maman, ça va poser question pour moi. Poser question. Là, au Kenda na Carrefour. Au Kenda ko sadi. Ok. Donc, je pense que tout ça, la même chose, la réponse au YOPC. Oui. Ok, d'accord, pour tout somba, Babylon, quand tu es, tu es, pour tout côté, la Carrefour, de temps, ceux qui va rayon et tout, Biloko. Ah, c'est ça. Vous comprenez? Et puis, pour compléter, pour aider maman à habiller, maman, bah, concert, na poto, et bandako salama, depuis vendredi, voire même la semaine. Oh, voilà, on a un concert à lundi. Bah, concert, un concert est même la semaine, même lundi, concert est bêta. Bah, tu vas compter à donc, dans le bélo, j'ai compris une chose. La demande de Seigneur, la plupart des gens qui critiquent, ce ne sont pas des musiciens. Ce ne sont des gens au même matin à douche, en méca au bimi, ça voit tes poignets parce qu'ils voient les organes ou pas. Vous comprenez? Et c'est des gens oyo, bah, pour ma personne qui est bien fenêtre à Kota, il y a moi, il y a des points critiqués. Moto a yé na feti, a tout critiqué feti à bateau, pour ma somma qui m'a sangoué, il y a gouna et melaga, il y a moi critiqué. Donc c'est des gens où on a des basala à critique. Vous comprenez? Nga sikoyo, nazaki na bi, nazaki na musala, mais va proposer na même à table billet pas petit. En Belgique. On a zali proche na quartier latin. Et bah billet à VIP. Mais nazaki disputé. Mais j'ai beaucoup aimé le concert. Nous avons répété tout à l'heure introduction des qui est mon poids. On a 70 ans, moi, si nous sommes voiture. Quelle voiture? Je voulais arriver là. Et ben, qui n'a ma voiture. Attends, lequel est là-bas, maman, c'est la pierre. Et ben, on a cadeau, madame. Et ben, on a cadeau, madame. Yoka bâti. Yoka commentaire. Ok. Beaucoup de sommes des coffee arrête. Beaucoup d'anniversaire, attends, il y a 1 euro à prix marque. Moi, c'est dans mon compte à UTV. On s'en va la émission. La émission. Vous sacrez. Oh non. C'est pas possible. Non. Normalement, il devrait offrir ça à Cindy. Maman, 100%. Maman, 100%. Maman, 100%. Les Congolais sont marrants. Sans blague, voilà pourquoi Mobutu a baby saka classe na Congo, pas pour comme on a briti et belé. Tout comme on était tout ça. Et qui souhait na. Les gens ne comprennent pas. Les gens ne comprennent pas, ils continuent à s'abrutir davantage. Maman, ça va. Là, on s'est moqué dans mon tour, moi, si on a assommé quelle voiture? Quelle voiture? Quelle voiture? Mais abrutissement est comme moi sous forme maïle et pas congolais il fallait y offrir à on a Cindy. Oh, mettons au Cindy à offrir on a. Vous pensez que Cindy au Kumba pardon, te connais la divers. Maman ça vous le que soit bango. Bango bazalaka ba cheese ya mibali moko boye. Parce côté moko pamba. Maman pour vivre la vie, laisser la vivre. Il y a un encourage à Cindy. TZ plus, au lieu de cambois Cindy, on a partout dans le barabat. Côté là, qui encourage, non. Gars, pendant encourage, qui était maintenant bravo. Pour ceux qui Cindy, à comment il a place sur la communauté, encourager, c'est-à-dire, oh maman 100% de thème, yo encourager dans le sens.
balobaka na encourage kaeti ndenge soi-disant à botola mobali ya bato nde balobaka naoloba ndenge balobaka bango moko baza bana ya ba deuxième troisième quatrième bureau ka bamona kasi merci beaucoup batata na bango bazalaki na basi boni merci beaucoup bayaya na bango na kati bafana baza basi boni bango moko mpe baboti na mibali ya bato te Z plus tu te souviens jour kolongolaka poti na miso baninga voilà tu vois jour mosusu tosara live awa on était en train de parler de la polygamie je sais pas si tu te souviens. Tout à fait. Moi, j'ai pris la parole, j'ai dit, moi, je préfère la polygamie à la tromperie. Na bandeli yango lisusu, en déplaise au rabat-joie. Moi, je préfère la polygamie qu'à la tromperie. Parce que la polygamie, ke mobali nanga X, à part ngai, azalaka lisusu na mwasi Y, avant de la place L, au pe na mona kata to kutani na matanga, je vais pas me fâcher, ata to kutani na fête na osika te to pesa na mbote. Nayebi ke te wana pe mwasi ya mobali nanga soki mobali nanga za na ndako nanga te aza kuni pa na ye et je veux net nga na esprit nanga je vais faire en sorte que bana ba yeba bana ba yoka na bana bazala ensemble et là c'est clair mais là où moi je suis pas d'accord que yo mobali nanga otiki nga na ndako nga nayebi ke oketa la Z plus nzoka yo ke na yo so komi kune pas Christelle. Vandi kuno sali vina yo ti aussi les choses aux vivre en cachette et les Congolais 100% na bon tout molanga ka na ba potongo to vandi a majorité à basi ba comme déjà ba 2 3 4 mibali ba vandi na ba voilà et ba comprendre que tata ba sataka na sindi obie ba na ko ba na poto plus de 80% basi ba saboti na mibali mi satu mine bio ba vandi na mibali conclusion na joie ezaka kake ba tutu oyo ba critique est-ce que na kosi ba na appel appel. Je m'en fous, bango nyonso ba kritikaka Cindy eza ba ex copine ya le grand mopao eza ba ex Chiza ba yoka sko kanda ndeni biso pepe sko ba mitala ka benga ba se comparer na ye o ba bosana ke bolingo elanda kitoko te bolingo et puis kitoko eza relative kitoko na yo peut-être côté mso obima pe moche kitoko eza na universel te eza relative place mso yo obima danger mo komi côté mso penzo bimi l'échec et Cindy azwa place na ye et avanda basi ebele ba se retrouver na ka ya Cindy babima zéro bazwa pe le côté mais Cindy au moins lelo madame alors tout c'est la carte calamité ma tout vendre tout à l'heure na ngwende na enda zo régner asombe mobali ne cadeau voiture cadeau pe à voiture à pamba te voiture à malonga ayembela ka mobali ne confie mo ka lobati bino bwana bino na basi na bino ba danger baza nini mais moi sinanga leki basi na bino ne loko mo commence nanga yembaka bino bosaka na ba yembela o ba yembela yo pe na voix nini et Congolais lingaka ndenge ya lingaka batu nyoso ba linga ndenge ya lingaka te mutamtana ndenge na lingelaka mutamtana ndenge na salelaka moi so ayembaka façon ya relaxa mobali ne alingake il faut yembeleka nzembo yo yembaka te so mobali no yembaka yende mto yembela pourquoi on veut mélanger les choses o Kofi yembela basi wana Kofi yembela bazara ba chanteuse basi wana Kofi yembela bazara ba chanteuse te bango ba exprimaka pe bolingo na bango autrement mais Cindy ayembaka sa façon d'exprimer son amour envers son homme ezako yembela ye maman 100% azala ba accélérer le loko oui bitala moi sina mobali so baza délire moko ezaka danger ezaka danger non il y a pas plus meilleur que ça bangi azui moi ça momeli bangi pas plus meilleur que ça oh laisse tomber mon pas autre na bata ba luka défaut na nzoto moi sinaye Voilà, Kofi. Et puis moi sina yembaka te azaka na voix mabelo kwa yanga yawa ayembaka te muninga kuna yembaka botika ye Maman ça pour ça. Na yebi Cindy ya kibomwana na yi basi na za na mwanzo to miki. Ngata na yeba Cindy. Nani tutakome pa Kofi avant comme pas Kofi. Omoni. Nani mama si akoma bonne to mona keka neto mona na banda ba concert na ba TV na ba. Mama na ko finga net côté ni ça na no finga na ko finga le place.
Ezara jalousie, ezara jalousie. Maintenant, so tini ngane, ando mo pa vena merci pour le quoi. Andi me va vota na moi sina, vola tanga defo na nzoto. Findoki. Eh, singa tongama. Encore bon mon père ça la bien. Bon, ami pour gisi. et puis, oui, bien. Il y a une partie. Z plus. Et puis, Batou, Balinga Kofi. Tu vois tous ces gens qui disent que Kofi, Cynthia Baby, c'est musique à Kofi. Cynthia Baby, c'est Kofi, Balinga Kofi. Bami, te mama, be. Depuis Cynthia Zupenza reine, il y a quartier là, t'en vandi, à s'assumer. Boyo kasu mon pas on a ba bêtise à pampa. Owa kangai film ko boye nani danseuse, o ba danseuse ba yaki ba sali boye o boye. Bon na on sous. Il faut féliciter cette dame là. Il faut la féliciter. Batu suko ba linga ki ke Kofi tika la kaka na ba deli wana na makambo wana po ba kangaye, ali ba on ba sepe là. Non. Cette dame a apporté beaucoup chez Kofi. Il faut la féliciter. D'ailleurs, Koutou, ngaku nonsenga Koutou, ta belle famille na ye, o famille à Kofi, faut pas payer moi dans la cadeau. Moi, ça ne faut pas payer cadeau. Parce qu'à PC, pendant vieux qui a PC stabilité, c'est vrai, ça mon bali, il peut toucher, mais il ne touche plus comme avant. Il ne touche plus comme avant. Oyo ke suna ba scandale wana pa mateke o ba mona ke Kofi azaki awa ye moi sine o batu ba koma ko ya osala ba défense na awa. Combien de fois il azaki baza marié mais Kofi azuki bala combien de fois Kofi abali combien de fois mais depuis kazana o toyo ke bala suwabi toyo place na ke bala oh non boy ba pour ndima mninga boy ba ndima mninga là où tu as échoué sur ton sous à réussir. Apprenez à applaudir. Apprenez à applaudir. Et ça peut bien. Namoni mutumo amati sur ton groupe c'est malouba. Apprenez à applaudir. Et puis comment ça veut dire applaudir, ça veut dire quoi? Il faut applaudir. Bonjour la famille. Bonjour papa. Joie non malouba. Non malouba. Je suis de conception à divers. Je suis aussi c'est membre concert donc. Je suis de concert ou divers ou yoka. Ok, là, Moussa, na oubé na pete na Monica la photo les grands mots pas les gens na biso na bité tika na pesa maman. Donc pour na ba o kuna ba wangi la tension en veille ça. Eh papa biso to ena so makambwana te. Oui, on a na polémique te. Non, ndeko pardon. Ena polémique te. Pardon. Biso va to zara batu na batu te. Ndeko, maman 100% yoka pardon na recadrer. Ndeko tala âge à Kofi, tala âge na tala âge à maman Zulu, tala âge à papa René Kimsa, excusez-nga. Mon attache au côté na gata mbuka, faut tala mbuka ngweza. Mon dégât toza to côté na poto net mon a poto ze lingeza propre, toza na difficulté to boka papier. De so mon inde tozo sololela awa, to amikolo respecter biso na barana biso beto respecter, respect za réciproque awa. Mais babilo ko wana to sala ngo awati. Toza page à polémique te, toza ba tata ya bana to ba noko, toza ba koko ne omoni biso awa. Neti nga samedi na oto balisa nièce nanga oto balisa mwana tozo zela pe par na biso biloko a fait tozwa tozo zela papa René allez la biso te a uto zo enveloppe to jamais bozwa te on est ya famille kitoko papa kitoko na sepeli non te ko saba débat merci de quoi pardon ça la biloko na pardon na yo ka mala mpona Kofi polémique te to kota mama polémique te kitoko papa na yo ke ne na lobika na za musalo ba ko mingi te nga eloka na sepeli que non lobi to zwa kinde musique lobi to zwa pa ki musique ndenge esengela na Congo to linga que non to zo mona artiste azoyemba tozo sentir que non ba chanteur na yepe bazoyemba donc il concert les gars qui tokopé na kimina surtout donc Kofi Olomide les vieux Rambo papa na Aristote papa na Rocky Azaya ko féliciter c'est comme ça sur la bon aussi qu'on est besoin solo le la biso biso to ko sa ba nyoso kitoko to ko sa ba même bande ko tam songo attaquer wana ba to ko bande ko na so afali pupa so ka sala exploit ngai z plus na kumisaka na tanga musicien nyonso ezala Ferregola ezala héritier Watanabe ezala Jibem Piana ezala Inos ezala nando ngana sport congolais nyonso papa nanga
Oui, non, Oui, papa. eloko wana peut-être de kuya na makambo wana awa tinga na fonctionner bongo te papa. Je comprends, na comprendre. Mais yeba kenga na ali congolais, même yo ndeko nanga bon chanteur jour mis album na yo, na za parmi batali boso na kosomba bien ce moyen zali, soki koyoka na za mtali boso na yoka banzembo. Na yoka bande bande suka. Na ojijo ka ta yemi bien te tout ça na yoka et puis na opesa yo comment dirais-je coup de pouce nanga ko supporter yo pour que ne liboso. Mais biso le fonctionner ndenge wana awa. Merci. Na sepeli papa, merci mingi pe donc ba boso na kota na santé na moni pe donc bonde bien kitoko. Aucun encore le donc kimia le grand mon pas merci à mingi merci na âge oh comme papa nzama battre la sous battre la mingi donc kitoko mingi on le bezate merci vraiment merci peli de konto matazo maloba to comme na sope ko chité ba ni donc là ba boki son téléphone sonore donc merci beaucoup na parole pisanga elo ngana lingaina contribuer zaka ki kotala âge ya grand mopao kotala grand mopao sur scène kotala oyo mopao a produire lobby violence za légende parfois âge ko trahir mutu âge mais violence na 70 ans endurance oyo a présenté lobby non c'est exceptionnel tout de chapeau à lui force à grand mopao musique ya azana force le roi mona 16 ans ça qui bino azana force le roi mona mais bino ka live bangonde tembe mama live na ebisio eyembeli live musique son rien à dire félicitations grand mopao le seul et l'unique légende merci. Mais là, pour dire que ya son wana toye bake Kofi depuis niko tango baniko sala album aza parmi artiste bazaki basala ki attention mingi na son. Oui. Ni ko yoka album ne akala ou comprendre donc côté wana ozana raison donc grand mopao et puis représenter ki biso ingénieur moi mundela zala kana bi son boyoki awa après ça sona kombo na ena suka oyo. Voilà. Oui, Z plus ngana bengo samedi olandaki balance ton elekaki nalandaki oyebi esalenga trouble balance na côté te balance wana esalenga trouble oyebi nga kanti concert ebeta déjà ngabi oh concert ezali dimanche ou bien samedi oyebi concert ezali dimanche internet déjà ba musicien kuna na kati depuis samedi wana biso na cheche de bala bisanga ki bango ba déjà na mona ki balance wana na ba non il nous prépare du lourd en tout cas il a très bien joué il est venu à l'heure cette fois-ci il y a pas au fait à zongela qui maîtrise à ma concert hein pour calculer temps pour en tout cas c'était très bien par rapport il y a concert passé mais ça peut compliquer qui biso ba porte belé zaga okanga par rapport à configuration na yeto beti ba tour to beti makolo ba mama ba nyo kwa mi kotambola parce que quand ça qui te okota par-ci par là donc entrer ce qu'on check côté mon ko Antonio ko mati même ngamo chaussure soit qui n'a pas la taille donc ça nous a pris du temps pour tout côté tout souffra qui même mais il est venu à l'heure à Yembi Batzembo Bélé et c'était vraiment c'était très bien c'était vraiment très bien. Tu peux savoir que je reste malheureux mon maman 100%. Maman 100%. Oui. Vas-y je reste pas ma peut-être contribution et là qu'on a sepelé qui dans mo bato belé ba satandaki babi Kofi le roi bêtise stade de roi Bordeaux babi vient au quitter la rapi au quitter na ba gradin au quitter l'hélicoptère mais na sepelaki na simplicité non c'était bien et on voit que c'est une personne il n'a rien à prouver aux gens il est rentré à ça il est rentré moko simple mais remarqué papa j'irai stop Papa, j'irai stop. 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 Toujours. De la même manière, puis au sali m'a bien frappé à ma casse. Cindy, j'ai